peuple de Dieu, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Ezé Abino Molobel Nakolo, maman Anne Kalambay, maman Tolo, c'est 100% Jésus. Bon, mon que toza en pleine Paris, toza na Tour Eiffel, toya qui vraiment bien aimé ko solo là, ko solo, toya qui vraiment bien aimé pendant ko beta tour. Mais comme dans une émission, ça, la nabi na ko l'exango beauté, hein, Tolo na fait goûter moi Tour Eiffel. Tolo na et mon à moi. Solo, hein? Attends, si ça te gagne. Zenzele kulunje masoda o yako. Zenzele kulunje yako. Zenzele kulunje oba bundela kamoko yo. Moka Kongo. Zenzele kulunje ria miokono mwana ko. Zenzele kulunje yako. Moka Kongo. Zenzele kulunje yepe amu samana kero. Kera brasa. Zenzele kulunje diaspora baboy muziki na poto baboy. Totika koyemba betise to yambula supu na tolo mukolo koyo kakana kwaya na potese todo semese banda na tika diamba ala na koma semese na tika moyini semese banda na tika kokosa semese ala na koma semese na koma mayele semese Sakomba salisa mboko yo Kongo po biso beto koma lokola bangwe. Oh banda na tika bakisi. Tika bakisi. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Ela
Bokota, 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 Bokota. Salut maman Rema, prophétesse Rema, Sabaote et son mari pasteur Emma Katala, Iwana Nayebi Sakabino Pena Bandelara, vraiment, bah ça vraiment, bah parrain. Donc je dis bien et je recommence, bah parrain, il y a tolo nasi. Donc so bon mon tolo nasi ezovimba, so bon mon tolo nasi ezako avancer, so bon mon tolo nasi penda bêtise eta te tolo nasi lelo et comme penda monétiser et comme kende na ba dimension. Donc grâce ya couple wana, donc il batala ka tolo nasi ba partager ka tolo nasi ba linga ka tolo nasi ba conseillaka biso ba membre auto salaka na tolo nase. Donc na moni pasteur John Mayamba, motema ya mama Clarisse Mayamba, Nathalie Koto, na moni prophétesse, na moni prophétesse Mosakoli, mama Mete, motema ya papa Esaïe, na kobosa na te couple Mbwaki, ya papa Freddy et mama Karine, na église mema o bazanga ka te vraiment ko soutenir mama Anne Kalambai et puis na pesi mbote na peuple na nzambe nyonso to balanda kabiso na monde entier na kimimba nkuna na Suisse na moni mama Rebecca Kalambai zamba pambola o mama continue ko partager biso continue ko poussa biso kolo akozanga te ko pambola yo soki na tangi kombo ya mama na biso Adeline Mopate et kozala vraiment mabe me nzambe akosepela na ngate po salo mama na biso asala ka Adeline Mopana na tolo na se. En tout cas, même Gaël, na Congo, a sepé la Kanango, Shibida Bibiche, que le Seigneur te bénisse na Congo, Bizaleli. Bien aimé, nous sommes à www.tolonase, Soloni na Elibino. Tozo mona basali na nzambe lelo bien aimé nyoso basangani na kati ya mbadi ya fufu moko. Oh tozo kosola lisusu te qui est qui. Tozo yeba lisusu te nani aza vrai, nani aza faux. Donc, tout basangani pourquoi? Parce que ba marabout, banganga kisi, bango tout baye ba komi basala nzambe. Bato ba bande ko talisa batu maboko kala, talisa maboko ba ebisi o vina yo bazara sute. Ba mama mbikudi o ba bande ko betisa zeke. Lelo bazala kalisusu te batu tout ba koma ba prophète. Confusion ekoti. Nazo la kisabino mosala nzambe moko. Asaka na ba pays na biso ya Afrique. Na kati ya kilti panda kilti. Ayebisi bandimi balongola ba kilote na bango ya se et puis basimba ba partie intime na bango pour abonder la pona bango. Et puis bandimi comme aveugle, comme la Bible dit, peuple périt par la marque de connaissance. Ba lokola pe nkozanga koyeba o bandimi bazala kinango bien aimé balongola ki ba kilote na bango pe ba tombola ki ba kilote na bango ba likolo bazo pepa basimba ki pe ba partie intime na bango pe mosala nzambe wana azobondela ye moko pe pasteur ngo azala ki pe na ba kilote na ye pe na maboko asimbi pe partie intime na ye azobondela na ebite so ba obondela Yesu na ebite so ba obondela ka nzambo ya Kalambai o biso to bondela kana mema. Je ne sais pas. Na ebite so ba obandela nzambe ya Mosakoli mete na Hollande. Na ebite so ki pe ba obondela nzambe ya banzambe on sait pas bon point de interrogation. Tokena na régie awa na poto ezalaka nde Josué. Donc Josué si je dis Josué donc troka bams. Nde mutu ayeba kosala montage awa na Paris troka bams toke na régie tota no makambo papa na biso wana ya pasteur wana ya monde à ténèbres à salaki et puis tozongi na plateau na biso ici c'est tolo na TV 100% Jésus awa nde tolobaka vérité awa nde tochaka nyonso na poisa toke Bokota, 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 Bokota. Je me mets à crier, à crier. Ce que y a te na motema nanga nde na suka wapi nde na koma nani ozali nzambo yo amemelanga kimia na motema bombo ya seko na motema nanga na motema nanga It's time to bless. Boris just seen mine. What is this? You like what I'm doing or not? We do. Must we stop? No. Because somebody doesn't like it? No.
Just touch it. Let me pray. The fire of the Holy Spirit. Touch in the name of Jesus. I come against you, beasts, you animal. Nasi slwani siapo. Nasi slwani siapo. Faith is a crazy, powerful thing. All invisible demons, I flush them out. As a non-believer, I'm not sure if I will ever fully understand people waving their underwear or holding their private parts in church. Hallelujah. Give God the glory. But like Mboro would say, Shalom, shalom, peuple de Dieu. En tout cas, na mawa nyonso tozongi na kati ya plateau na biso bomoni ndenge mosala nzambe wana zo se comporter kolongola ba ndimi ba kilote na bango et puis kosala ba kilt ya diable na esika o soi-disant bazobenga ke église nzambe eza pasi yango na conseiller ka ba na nzambe to ebesika nini to ocha makolo plus senior surtout balobi ke eza église eza vraiment église te to meka pena ko tout na volonté ya Saint-Esprit ya mboete to cha makolo partout oyo to koluka ko cha makolo nzamba pambola bande kono surtout oyo bayeba ki kolanda biso toza vraiment na kati ya Paris bomonika bino monde toza na libosa tour Eiffel moi tour et ça la kabie kolo soit pambola basai na nzambe nyonso tu ya monde entier kolo Yesu apambola Gaël Nakin kolo Yesu apambola bande nyonso tu bayeba ko soutenir tolo na se ekende liboso ko zapete soko tali vidéo luka o partager yango ko zapete soko tali vidéo o luka o tindela ngo mutu moko ko zapete soko tali vidéo o luka bien aimé peut-être ko mata quelque chose tozo yamba nyonso na ba défaut na ba félicitations yango ndezo salake tolo na se ekende liboso soki kolo Yesu masi azongi te tozo kutana na ba vidéo o ezako ya po ete tolo na se TV 100% Jésus tozo na vitesse à TGV. Que le Seigneur vous bénisse.